de Banza London TV avec des Bruno Original. Oui, salut chers spectateurs, Bagno Sotia DML TV Original. Vraiment, le lot ngai na écopé sa information concernant Ville Nabiso et Kinshasa en particulier et la RDC en général. Dans le Cambo Italie, pétrole. Alors ils ont payé ça toujours passé. Je suis au Leka Awa. Na kati ya Kinshasa, ba motard, ba taximen, na bato basalaka. Misala koteka na balabala, otobenga na komba Kadhafi. Parce qu'il y a des difficultés makasi ya pétrole. Donc c'est-à-dire que qui tolobi pétrole, to na gasoil, to ali na o tobenga na pétrole normal tout ça na ba ndako na biso pour kopelisa bambabola tout ça. Et puis il y a essence. Parce que tout ce kérosène, ils n'ont pas compte, il y a l'État, la majorité, il y a Baka. Alors, tout le monde qui est gouvernement congolais, a qui compromis, qui a qui est pris à pétrole et qu'on m'a tâté, pour faciliter tâche, na ba union surtout baza koluka yango. Kasi likambo ya kokamwa 2 jours à peine après avoir décrété maloba oyo tomoni ete na mikolo uti koleka awa to mwa makambo uti oleka bandeko baza kobunda pona tina na yango pétrole ekomi kolukela bato ba problème bandeko na ngai. Yo kanisa ke bato aweli mwasi, yo kanisa ke bato awela mbongo, yo kanisa bato barando akala. Or ezali nde pona pétrole, pona essence, pona mazout, otobenga komwa gasoil. Mais siko reste à savoir, l'état congolais alobaki po akalme bato. Alobaki yango po nazali na moyen ya ko remplacer pétrole na kati place pétrole ezalaki te ba moyen oyo atiaki en disponibilité to à disposition ya peuple congolais pour na ko faciliter tâche ya population pe ya surrelation bandeko ezaka raté pétrole to eba bien que soki pétrole emati na mboka biloko presque nyonso to mataka. Bon, to foma moki parenthèse, to kota na mama moki na kati to tala le pourquoi. Par exemple, mutu akendaka Zando. Alongwe par exemple na quartier 1 na Njili, to na Changu de Torobaka, pas que des Zando. Soki par exemple la gaspiaka 1000 francs aller, 1000 francs retour. Automatiquement essence et mati 25%. Parce que ça passe, ça c'est mata 25%. Ba taximen, ba mati ça paye transport à 25%. Parce que bon gars toujours ça chiffreront. Soit taxi à 1000 francs, j'ai 1250. Donc au tabou 1300.
so pe bamoni ke mbongo donc ya kopesa retour eza te, automatiquement esangani 1500. Eza avantage ya bato bazolia mbongo na ndenge ya wana ya transport, mais difficulté totale na population. Parce que moto akomi kofuta 1500 aller 1500 retour komi 3000 francs. Biloko wane kosomba kuna na zandu na 20 000 plus 2000 à transport 22 000. Nyonso na kati ya coût d'achat. Bato basali commercial bakosonga biso. Et komi sikoyo 1000 francs sur eleki likolo. Tango kozonga yepe jamais akoki kotia na ndenge kaka oyo agaspiller mbongo. Ada koteka eloko na yetom sur 1300. Aota 1500 te. Pour mo perdre mingi. Aota 1700. Ce pas moni ke ben mikolo pe échange ezate a c'est la bateau automatique comme 2000. Voilà la souffrance du peuple bipa et bandaka. Alors na nyonso oyo tueza pasi kosi sa pasi ya congolais na jour moko. Mais jamais aller impossible. Ce qui ba mikonzi bazui responsabilité ya makambo oyo. Ba sur terre oyo ezali vraiment facile, il y a beaucoup de difficultés population. Ce dont tout en awa parmi les facteurs il y a li transport. Sur le transport automatiquement tu dois toucher le pétrole. Pour ça pas si pétrole matite transport et mata. Batata o bakendaka misala le même bazar la difficulté wana. Tata ndeki ko futa transport na bien 500 automatiquement comme 1000 francs. Transport qui est musala et comme belé par rapport à un bon oyo azako gagner. Ba parents tant bako sangana ko solula na directeur, ton chef département y a ressources humaines pour une augmentation de salaire peut-être mamoyo aussi mbaté. Résultat biso moto yebiango ezalaka grève. Grève to yebi ezali manque à gagner. Parce que ce qui production ezalaki 50 000 $ par jour na compagnie Mosongolo Pakala. Ceux de 45% bateau oyo ba grévé, automatiquement production diminue. Nous va jouer tout pesa détail ma makambo nyosoto. Conclusion, to lingimbo qui za la bien, bo qui za l'équilibré. Tout tika ba distraction, tout tika ba makambo oyo ezanga tina. Merci beaucoup.